Wa kolongwa longwa na ye, wa kolongwa longwa na ye. Yo ko songa na longwa le padre osani. Le padre azaka le padre. Le padre a besoin que tu yanga ite po ya zala o ya za. Si azala ngwa vanga na zala. Comprends? Azala ngona pas ko biso to na bana mike de sa prometa si sa makambo o esali ya zalelo. Na kopala kola samorai sana mbele ya sebisa. Nazala facilité ko kanga nzala me ya sentimate. Ezala kana force de. Kamona bato na so banga. Kumbanga ebokanga tino océan Pacifique nakosala te lokola Jésus que s'appellerait pas Jésus sanala supa bilei na lembolaki na monoko mama ya kutale chéri biloko tikelaki nga mpukwele yango mama isango sentima soso dodie mwamba na bilengi na ngai ya sentima likakwake nango Matika Songo Kasongo Machi Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia, Ngouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Mbote Nabino Balandinho sur internaute. Bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a heure. Oh, beaucoup y a un message qui toque. On a émission Nabino Tolobela ka makambo o etali musique politique ou environnement toza kosola makambo o eza koleka bongo na RDC na émission Nabino Tolobela mingi tobetaka masolo ya musique aneti lelo to ya mingi kobeta masolo ya musique na chaîne moko Matika Songo TV oye kamami bongo na Matika Songo na simabilili na ngana kopesa mbote mingi na Dieu merci o asimbi Dieu merci Madinga o bonga simbi bilili ya kitoko bozali komona mbote mingi lisusu na ye moko Matika Songo o asimbi Matika Songo mobimba mbote lisusu na kobosa na tina Lifalansa José Ndidi Lifalansa mwana ya poto un homme qui se respecte franco-congolais Lifalansa José Ndindi mbote lisusu na Mijoluki o abino chaîne yango Matika Songo pe na koyebisa lisusu na ba o nyonso balingaka Chimelu ki bo s'abonner massivement na Matika Songo mingi to okima mama moto ya likambo na biso o ememi biso lelo to sola mingi tozo lobela mingi makambo o etali orchestre ya Ferregola tobi ki aboki maxi single nzembo moko na générique tout à l'heure toko découvrir Nabino Tolobela na kati émission. Bonsoir. Bonsoir monde entier, bonsoir partout. Voilà, bonsoir. Est-ce que vous s'est présenté banakin bana partout dans le monde bayo? En tout cas, merci beaucoup na batu balinganga. Bino mo voyez bi limousine azalia autrement dit Ferrari. Et voici devant vous. Merci. Ferrari limousine mingi tozo beta vérité. Est-ce que vous beta le parcours non? Parcours ezama mulayi batu bele déjà bayebi parcours nanga donc vous rappelez on va vous rappeler nga Chimelu ki na lingo betela nga na ba membre na biso balela biso fort. Ouais, parcours ezara mutu utaka nano mwana muketi akoli arpe utaka ebandi muketi ekoli nazalaki pa Adolphe Dominguez na bane lokola ba 2011 ti ba 2013 naye ko intégré wenge musique maison mère na 2013 na octobre tu ko bet album Flashing Guitar. Après yango j'ai fait 6 ans là-bas lelo naza pa les padres robanda 2019 en février ti lelo to beti plan bomoni par hasard ezawana bozi la black box na première soin. Tu vas déjà, voilà. Kolongwa maison mère directement et pas il y a président Ferregola. Est-ce que Torozon en est mon kessima na maison mère Erozaki na maison mère. Ozaki pe na banzembo o sala ki na ba vocal oyo sala ki toko yeba. Ezali batu bayebi kaile yinga tant ba kaile yinga na Flashing Guitar directement. Ponzembo ile kanga na succès.
taka nzembo art eleka tellement trop nayemba tellement na ndenge mo bato basepela monde entier nayebi ke badino falanga bayebi makambo bajide lucilo l'enfant gâté de Paris amede Mackenzie Poutine donc nzembo simba bayoka vocal na banzembo ba Saint-Valentin bayoka ba qui la faute voilà on a chanté. J'ai fait 6 ans, j'ai fait 6 ans quand Flash Ngeta na longo na 2013. Voilà. OK, est-ce que qu'on rappelait José Nzindili Falansa pour un amour à poto moko José Nzindili Falansa aza posa vraiment aza na posa pena ayeba pour ça tellement vocalement te ya erozala ki na maison mère na kupolo kola samorai sana mbele ya sebisa nazala facilité kokanga nzala me ya sentimate ezalaka na force de kamona bato nazobanga ekumbanga ebwakanga tino océan Pacifique nakosala te lokola Jésus que ça polerait pas Jésus sanala supa bilei nalembolaki na monoko mama ya kutale chéri biloko tikelaki nga mpukwele yango mama isango sentiment soso dodie mambo na bilengi na ngai ya sentima likakwake nango akoti nango na nzamba amati nango na nzete nameki kolanda na silumuki ete likakwa aseki nenga mposa na kotala kumone ndenge mopano etoboki nga makala konki atoche mungu ezalaka toujours ngai kasi muno initila kotie secret ozalaka deja sukalikaile ale balanonga sokolingaka nga voilà c'était le passé. OK, même moral Nassir José Nzindili Falansa oyoki oyayo artiste même moral avec vous est-ce que ko ebisa biso banda oye pembeni ya président Ferrego là bilo oni ya malamu oyo po babanda na ya malamu na bike mingi baninga banda na mabe ngasiko na yoka no ya malamu kozala pembeni ya président Ferrego là vous avez pembeni ya président Ferrego là le padre lo waliboso za non malamu na pona capacité à nzembo na commune ngwa parce que tous en école à fiesta na Odemba alors troisième école les ara école ya Jésus de Nuance au boyoka kawana donc ko sawana ko lata kada ko kota na kata bien parce que ko yemba eza nango bien mais ko yeba ko nzi ko yemba nzembo rumba donc ko yemba pesa me grâce on pesa me n'importe qui alors Ferrego là c'est un parmi des grands chanteurs en Mboka na histoire. Vous avez bénéficié d'un mayele wana ya koyemba na tempo oya yembela déjà salinga bien yango na bénéficier à part ça ensemble belé na bénéficier durant ne bandaki to komia to année 2019 si 2020 en tout cas na moni mambo bela bien on a fait des voyages to uti ba Guinée to maintenant ba jet privé ba invitation présidentielle ils ont ba grâce to vivre na ba palais présidentiel to vivre ba vie moko présidentielle déjà bien to zalaki na Cameroun to zalaki na donc to tamboli nous sommes à grâce entre temps disque pesoya boyoga de quoi on est capable mais tozo sala donc eko simba donc deux fois donc na kati ya single oyo bobimisi siko na nzembo moko nano babwaki ya noza vocal na kati nzembo moko babwaki zata to bwaki nde générique kaka nano générique siko ba fan na bino bazelango quand bon à la calme déjà générique ils ont temps biso to lamba mais neo ka bo sepela na bino boka ba chant bien boka black box boka première son bino boka qualité les padres yembe la quoi ba qualité banzembo sala ka biso to na 4 boko découvrir biso les sous à nouveau boko sepela mais ko préciser date c'est pas moi de faire ça mais toujours travailler bozara calme parce que bo sepela bilo oza bien toujours travailler voilà nzungu ça donc to lamba ba plan bo sepela nga zo seka déjà parce que na mambo esala nzungu ezali bazolamba ba plan ba kosepela na bike banzembo za na kati atoko longwa sute kolongwa comment bon kobeta na masolo kolongwa te parce que so beta masolo kolongwa ça fait trop parce que moni mutu na munde mona na vie oyo soki kokondana ka mutu azolongwa te to kokondana ka moi azo tika ndako mabala te comprendre peut-être raison zo tika ndako mabala yo yebi yango te siko nano réseau ezate nana kutana na likambo yo evandise kimia te moi je muta kutana mambo ya lingaka
T'es malade ya ba musicien ezaka moko so sali nzembo moko te yo za pena musicien parce qu'on a kati ba musicien ezaka yemi nzembo moko boye sali succès ayebani na bato makasi lisusu ekomi ona komi président chef d'orchestre bien ko boye bato musuku bayebani pete basape ba œuvre te mais bango na bakoma ba président c'est pas ça mutu tout na besoin nango muna mutana vision musicale na ye mutu taza pressa kozala président bon so etanga mate kozala président kozala leader non. On ne peut pas vivre seulement pour vivre dans la vie musicale et singles à l'orchestre, non? Bah grand prêtre le roi bah Joski Kambuta, un nzembo moko te rata à sa orchestre te. Carlito Lassa évangéliste, ayemba banzembo danger ti le beta. Même coup na musique nzambe simbaka. Mais génération lelo to moni malade yo eza trop. Leader a pesi aux chance au nzembo. Et kangi et carton mora lobiote viwana sola rafo la salle orchestre parmi ba jeunes yo na yemba nzembo carton nzembo te ligana ngamo na succès mais na salle orchestre te na viango te vision na ngaya rapé bongo te so ezaki bongo webi combien de master to ba collègue na ngoto zaki na ensemble ba sali ba orchestre na otanga yo ba kombote ba zebele so otali la plupart génération na ngoto baza ba leader auto travailler na bango na album oyo ko banda 2013 tina lelo bazate baza ba sali ba orchestre mon ki ba master ba zebele tu comprends mais moi j'ai pas fait ça comprends pourquoi parce que ça vision na ngati ngana raisonner d'ailleurs aux appels na les padres depuis longtemps ce qui s'agit de banda carrière na ya robima na vie musicale na ngana bimandé par les padres mais na zo na opportunité na air na opportunité on a tina ba temps wana na zo ba empêchement oyebo voilà tellement ou ta bambinza ko kitaka air motie senga na les Padolf pe kolunga Padolf pe singa na les maison mais si na se retrouver toujours na point oyo hein moi na sala point mo bo na tourner na zo na point wana c'est-à-dire pas na ngeza eka pa les padres yango na zawa donc masura ko ya kolunga wana ko bete nganga te parce que vision nanga ekokisami en cause apemé na les padres leki nango tout nga na sala ki wana donc c'est ça. L'album Ambition Soto, c'est Lausanne nzembo to salika ba vocal. En tout cas, vous allez peine calme. Bicho to travailler d'une façon discrète. To travailler d'une façon très discrète. To travailler pour nous lobalobater, mais to travailler en silence pour tout bas CP là. On n'est pas là pour dévoiler ce que on est en train de préparer. Maman to prépare donner un nzembo vocal ou 40 chansons ou 2 peu importe mais la qualité et la musique yo ozana nzembo tozana vocal na kati album o na biloko belé na kati album ba bozela ngo pena calme boza calme na o dévoiler te na yebi point to lo ba bongo na yebi pourquoi na lo bande ngado boza calme bo sepela nga za pemina Jésus de nuance bozela ba vocal bien d'abord bo sepela pembeni ya Jésus de nuance tozela ba nzembo ya bien ba vocal bien toko sepela est-ce que toko zwa ta moi extrait lisusu te ya nzembo moko déjà ou bien ya vocal moko oyo moko linga mingi c'est to tena ba fan ikoza nyoso ba linga ngo mingi ya les padres na kati ya mouvement ndengo zali moi vocal bien nzembo moko boye oya yo izala déjà toko kango te mo muki oyo moko linga mingi obiso to linga mingi ti oyo moko linga mingi opeka bino bo linga bena linga ngabena banzembo nga parce que banzembo to les padres nga linga ngo za banzembo bien isalanga ekolisinga voilà tena lobi ba vocal ou banzembo oyo moko sala obiso o bango ba fan club na yo balingaka te to tena bango na biso te oyo moko osale bele mais na bakati wana na nyonso wana o sala o esepelisa obe o esepelisa yo eza moko nanuka asa biloko bele ngai ambara de choix oh ja nazokoka te ko vivre sans présence na yo osalinga nini pona koma mure na yo oh jal sente baninga kuna desade baza kofete ngai awa loboko na litama nazozela bolingo na kwa na ngambo nini motuka nini memi yo na retard boye kito matata na we watokutana oh kanga telefone Kima rendez-vous ya bato misusu pour ça nécessaire pas na yo. Voilà là c'était à Saint-Valentin cara. Wana ndeza nzembo ben vocal oyo moko olinga ngo makasi oleka ba vocal nyonso na o sale. Parce que na sala ngo na moi tamu na zaki na mo ba détresse voilà. Ba stress. No ba stress voilà, merci beaucoup. Zaki na tamu. Wana ba stress ya musala ka to ya monde amoureuse. Le parcours na sala ka pona komati na studio jour ngo ba benga nga show mais yuza wapi yuza parce que on a tali place na fanda ina tina koma kuna bambouteillage
na kita na zwa moto pour na koma parce que koto sana musala ba masa ba kolanda nga sima na kitia ba bubu na zwa moto pour na refofiler si na koma na kuta na nzela ba discussion na part voilà bon non on a sala vocal on a parce qu'on a stress wana alors ils appellent tant on a koyoka ngo bimi abi vocal on a raisonné encore sur place mais na moni on a la qualité mon na chagrin na mélancolique mo bien et tigala quoi voilà. Ok, d'accord. Nasir, membre nyonso ya Chimel Luki ya Mwindu, bo sepeli po biso to sala ka ba découverte, solo ba ka ba vérité. Poneti wana na lobi na ngaka mingi ba vérité. Sikoyo po osolola na bango. Sola sko na bango na album oyo ningi to zela. Par rapport à yo na kati orchestre assurance nini ozo pesa po to roma cassé na bango na biso to roma cassé o biso ba journaliste to linga roloba mingi to lobara mingi po ba public bana poso ye ba vérité do ba lobeli na bango biso sola siko na bango assurance nini pesa bango na assurance mo bete pemenya les padres orolongwati sola na bango siko o yo linga royebisa bango par rapport Yakilelo. Bon, problème, merci beaucoup, aux fans du monde entier, aux mélomanes, tant qu'on a besoin de m'aider, Mackenzie, Poutine, Lembila, na Panama. En tout cas, tu bête ma soeur au Longwate parce que tu bête ma soeur Moussala. Moi, si tu bête ma soeur au Longwa, comme ce que le roi, tu bimba mission, tu bâtiment bondi, tu bandi, mamban, siko. Tu bête ma soeur musique. Basanta to motombele ku balongwa babeta batolo kutu balongwa mutakolo bateke ngana ko sabo ete ngana ko sabo ete alors pona ko tombola ka sijango te faut ko tika ko beta masolo wana wa ko longwa na ye wa ko longwa na ye yo ko songa na longwa le padre osani le padre azala le padre na besoin kutu ya ngai te po ya zala o ya za si azala ngo avanga na zala comprends azala ngo na pas ko biso to na bana mike de sa prometa si sa makambo o esali ya zalelo. Tu vois, biso to sande musala pembe biso ne muto profiter pembe na ye tu vois yango na nga osa musala nanga na lobite ke tenga na kolongwa te na kozala santa to mutombole te to beta ne masolo wana te to beta masolo musala mwende na fandia pensée nanga boule nanga esprit nanga âme nanga même physique nanga spiritualité nanga na mitu eza na kati ya jet set pembe na le padre na on a raisonné autrement à part musala à part kozala pembe na le padre na ebisi binongo de masolo wana wa kolongwa wa kosala bongai na mutu na ngeza te maman nazo raisonner ils a autrement ils a musala hein ko respecter musala base la bonne musique de ba mesana ponga mkona yaka na ndimanga te que le padre ko yambanga ndengona parce que ça qui rêve nanga ke un jour na yemba pemeni ya mutu lokola le padre na niveau nga na yebeli na niveau nga na yogela musique na niveau na yebeli yembeli na ye na bika est-ce que ngande na yembaka un grand chanteur andengona obanda obanga te ke po uti maison mère obanga baboya ozwa te non wana kutu te wana uta maison mère ezaki na problème te le padre azana atala rat so oza musicien oza na ba compétence to musicale sali au test qui c'est bon otala sur 100% so mona te na 50% ya ko ozwa yo tiako banda kozwala ataka tiako coacher ko ko s'appelle 80% de biso to komi lelo donc nanda ko banga de nini nanda ko mindima ngana mindima ngana no capacité na ngate. Tandis qu'un grand chanteur de mon pays comme les padres, nanu vanda nanga boite lo bananga ke petu zemba bien tu vois. Nanda mona lo kwa nanu hein. Chango ndenge nanu te mais jour na yembaki. Tant les padres bien petit frère zemba bien maboko pona ye. Do yo mindima eka mukolo président Ferré. Donc tu zara na wenge maison mère pemenya werati obano mindima ra te ko eboyemba. Nanda mona kana ebi musique no sa musique mais chande likambo chance ko nanda yeba non te pena. Wana ndenga fote. Likambo na champion ko ta pena na chant na gata ben chant. Donc toi mabanga isala ha moi grand garçon. Ouais, merci beaucoup na bino na presse. Merci beaucoup na Matika Songo. Yebe sika to banda Matika Songo. Asepeli fort na kutani na na mai. Ça lit bien. Bamboti na ngana opesa kana batu balinga biso. Batu balinga le padre, batu balinga jet set, batu balinga Ferrari. Ndenge tozaboye, toza en plein studio, toza na ba travail, concert ko teza le 14 ans na Chetimba, to bengsi batutu, ba Daniel Boudjiri bandeke. Edith Boligo Fatou, la perle rare, na bengsi bino na Chetimba. Le bamboti na ngana opesa na Gianni Christian Poite, Gilles Lucila l'enfant gâté de Paris. Merlin Mantangi, gendarme français. Bambote na ngai na Alain Bila.
Amédée Mackenzie Poutine, bambote nanga na Junior Madova, bambote nanga na Trésor Teddy Kalatorti, Magali Dembongoma Kapeleti Cheval Blanc, bambote belé sika ali. Voilà, je vous aime bien. Vous le logo moi le padre. Moi le logo stoka ba moi le logo ça la bien. Kosi kwa salami nakati ya motema, transport d'amour eziki, amour eziba panse, catastrophe d'amour. Na beli prise de panse chabolingo, motema ezana besoin carburant d'amour. Mapoko na yo biso na ngai ona lukaka Claude onga. Moteki serke atekaka toujours na esengo, mosombe-somba kango na mawa. Onga na ngai recevera zobelela kingasani zendo na beleli yo Claude onga. Destination love na ngai dede mopasa batraite Claude onga. Naza mwasi naeza nano lenge soki apembe bimina no te naza mwana moke. Kaka yo moto lakaki nga merveille plaisir ya bolingo. Olobaki yanga na yo seke adra na couvre lit. Obimise seke chambre salon veranda tie pa ba voisin. Opanzi nga sango ya mabe planète te tout entier. Ata mawate otiki bolamu na nga na moto ya mbeto. Yo foutre nga dehors le même jour okoti simbanda. Pazwa bolamu na nga ba bienfait na nga patumba. Oh là là, oh là là, oh là là. Vraiment, là j'ai des larmes aux yeux. Est-ce que artiste, Popa Zouayo, est-ce qu'on peut sa numéro? Faut bien un numéro, moi, ça n'a idée. La bien un numéro naïe. Yenda opesa numéro nanga. Pour y être en solo, ya batum souye bigande bazar na bango. Tout comme batum souye te boye, abano fingane yo. Na place à conseiller yo. Voilà donc faut bien idée. Dendo ye ba yo un numéro nanga. Bah je viens à partir na yo, mais Facebook nanga zara Ferrari limousine, bozala binonga. Au moins nanga moi tchatchuma kaka donc voilà. Na cadre wana ko. Là c'était Ferrari limousine, hein? Là c'était Ferrari. Musicien Nabino, qui évolue vraiment dans jet set, peut mener les padres, Merci beaucoup na José Ndindili Falansa, merci beaucoup na Boka Bokambro, même moral na Midjoluki, na France balobi sans oublier na bengake Chris le bourgeois, Chris Luki le bourgeois, ba o nyoso ba sepela ki na émission. Ba o nyoso bazaki ma moral na Chimel Luki, bozala vraiment scotché, bozala vraiment ma morale na Chimel Luki. Wana l'empêche merci lisusu mingi na Dieu merci wa Simbi Bilili, Dieu merci Madinga wa Simbi Bilili. Bilora kitoko babi mimi faut dire merci comme ta Simba on peut bima bongo. Dieu merci beaucoup na musala kitoko zali ko sala. Merci beaucoup na ba o nyonso balingaka biso poto ebisaka bino ba vérité nini eza koleka. Et là on se retrouve à la prochaine occasion. Bye. Machi Kasongo Machi Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, de longue date. Comment tu sais?